Maramba jeune on appelle ça F victime eza orchestre ya Rwandais. Un musicien moko na Congo. Azolinga a détruit et puis azolinga a détruit culture ya Congo musical et surtout il y a Fiti non kutobe asa baby so déjà mais to bongisa ngo po to zona a maintenant tu vois déjà ko ndipo fale waze ko ngala ndiye bo waze ka bi fale ko bongisa ta bolingo na yo fale ko bongi fale za ambassadeur ya moko na biso ko so vi aza yaza artiste za ipa ole a disque ana mutu akoma artiste pona bakulinga bapapa mbakota banoki mabachika bakota ba concert à vivre tolongela mamba aza artiste tezaka demiza na ba grâce nzambe esala ka sa mwamba zo benga so ekitira France bossa na webi net nja France yego yemo père na ba bazata na pusute yemo fali pusu na peso vrai exemple ah kocha batu bena dipine diba vérité le no na diru ya vérité donc vérité makasi Koma konyo koma ngana koma kosambwisa nzoto anga mobali kitoko boye na koma mongamba ya bato oza bezuta ba film abia boko s'abonner na Kin France TV donc excellence 3 fois 5 excellence dans musala quoi nde makamu chaîne moko ya kanda aïe 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 balobi biso toloba minte musala nde makamu donc pour s'abonner na Kin France TV, on s'abonne pour vous avoir informé si abonnez massivement la chaîne France Kin TV et pas Yannick Wenge Béton. Doit s'abonner kuna boyoka masolo puis ya politique, masolo ya Congo, masolo ndenge Congo zonge pas ba congolais. Yannick Wenge yonde makambo. Kin France Télévision nde makambo. Salande makambo. Yeah, voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonjour et bonsoir. Vous êtes connectés sur Kin France Télévision, meilleur canal de l'actualité, la chaîne qui vous informe à chaque moment. Parce que vous informer, c'est notre souci majeur. Awande, Bosolo, la vérité. Jipi, la vérité, dans cette émission, on s'abonne à nous, on a mis s'abonner. S'abonner parce qu'il y a une hypocrite, il y a une vérité. Bato babotama na vérité na kata foot ici on a bango s'abonner rapide on s'abonner awa makambo za na kata émission. Merci na maman Mimindu, merci beaucoup na ve Seydi Bwalobo Nzambe, merci beaucoup na Firenze Lausanne na kata Lausanne, merci na Pape Swag, merci na batebele botala ka biso obenga biso awa ezande bo solo na kata na bo solo vérité wapi Fali abemi Montana Fali Joka zu visa Fali koto batebele ba sampa ba zu visa to solo on a raté émission avec maître supérieur Izemila, il va faire son entrée. Maître supérieur Izemila. Oui, esclave à Jésus. Nzambe toujours bonne santé, santé ça va. Toujours santé dans les moi il loba na bande ko bata la bino, bata la biso na minute ko banini. Vous savez mon ke? Wana. Bande ko bata la biso. Ba ato na Jeep. Jeep à vérité. Jeep à vérité. Ya on venait à 10 roues, on venait à 10 pinés. Jeep à vérité. Le no na 10 roues ya vérité donc vérité makasi. Na nenga photo na méchant. Et là on ne peut se kanda lelo oye na kanda makasi boy nini peut se kanda. Bon, tous les artistes mon na Congo. A détruire. Kiti na biso. Tete ko la bongo te ko bana bongo te. Na lo bandengo na ninga mama côté la te. To solo mama ya vérité, a doit vérité, Jeep à vérité. Ah, Jeep à vérité. Et là musicien moko na Congo. Azolinga a détruit et puis azolinga a détruit culture ya Congo musical et surtout il y a Fiti non kutobe asa baby so déjà mais to bongisa ngo po to zona a maintenant tu vois déjà ko ndipo fale waze ko ngala ndiye bo waze ka bi fale ko bongisa ta bolingo na yo fale ko bongi fale za ambassadeur ya moko na biso ko so vi aza yaza artiste za ipa ole a disque ana mutu akoma artiste pona bakulinga bapapa mbakota banoki mabachika bakota ba concert à vivre tolongela mamba aza artiste tezaka demiza na ba grâce nzambe esala ka sa mwamba zo benga so ekitira privé on pas yé aza artiste alors c'est bon beg mutu moko we na domaine na yo o salaka soko on mindi mateke no ngamonde za boye na za winge na chaka tija caméra na za journaliste ba chiko na tanga yo mo mindi mayo mo po batu ba comprendre que no yo sala makambo
so min limite o baka nga pourquoi nga boui parce que ba jara ba ya ba vie nos autant na za sensé na musique ayeba mambo ça dit alors na yo biso mamba kiti makambo zo tuna nga makambo jeune na peso F victime za orchestre ya ba Rwanda ana pensé moko aya o détruire o batu basala déjà pour bandi mais impossible pour te kufite ba zairo wa kufate to ba zairo to yebi musique congolaise alors masa na kimute mama be na ye soki ba vie oyo bazoye bate na bambulo na bino d'exemple ozo pe sanga ke nozo ba ke no kombo nyotanga so ba pesi ba visa ba kombo tanga ba pesi ba sampayo ba pesi sampayo ba pesi montana ba pesi ona ni bendo son ba pesi mutu asala ba joka toke na joka joka a problème mutu répétez ça azapi na problème mutu joka salinini joka eloko sali azaka mutu moko oyo biso tozolinga te tolinga moi na ma musique il faut to ba vérité c'est bon ba vérité te bozo protéger jeune wana po moi ce musique to comme komisa Congo visande et dominaga musique ba être ba sala ba joka pe ba comme contribuer na makamama sana bazo bibisa kitika Congo jeune no falia asani azobe comment yo yena idéologie moko boye ya ki homosexuel na musique ezaki caché te na le akoboya eloko te to lo ba réalité yo bono boya eloko te oyena makambo na bana revia to mona on ne ba fati si e komi solo si asali info na vie na ye ki homosexuel na ye ake toucher ti ba président na mandat président au deuxième mandat na ye o jo so ye komona Jean-François Macron. Ben faut tout oya sali pour akoma place akomi pour asa makambo zo salelo ayo cha kumba na idéologie mo batu ba raisonner sur musique batu ba comme raisonner ka to so visa batu ba comme raisonner ka to so visa la suite ani eza distraction massa wana ayena yona semno azo bebisa kiti ya Congo azo linga batu ba raisonner musique te ba raisonner ka yeka numéro 1 ya kopera na mako ayena stratégie ya idéologie visa lokola ba joka na bato to tanga soyi na bendo so na habité yanga za ka so ba ninga na viva benga ke so ba pona bana botama ke bana presse du chance ke potama omoi makambo oto makambo na pekisa ne yango. Comment vit à Badou pour mouta sa vraie la vie, on a vu la vie petite na Congo za bien fait. Passer wana ya maramba visa. Voyage za déplacement, dans une son émission on a vu déplacement et ça voyage. Alors voyage za déplacement. Tous un voyage était sur na kei malamoro ngai, fona tank sa ba université za rata. Et ça pays à Badou. Alors c'est boye na idéologie na Congo. Jeune moko boye asala orchestre na ye aya pour a détruire ba makambo batu basala bespoir batu basala ya batu wana ezaka bien te ya génération ya bana musique na 97 ceux qui pe na 2000 asala 4 ans na place ya sala mbala moko nga bando expliquer batu ningini est-ce que na âge ya jeune wana fali ako bando expliquer batu ke non po batu mutu lokola mukolo lokola nani joka bayebisaka eke apesa passeport na tozo visa mais faut azoba aneye o ayebisa biso ke akenda po tabota makuna soit disait ba rêve to yebita kikabengele na so kijilo kaka kimunene na yo wana sana ale na kimunene na sana azana irresponsable irresponsable na mboko atika mwana bomisa na mwana aya pa ya zo mwana na mbongo na yete na mbongo fali batinda zo mwana ya quel papa ya koma ite batindele kene mwana kuna aya kasala awa to mona yo yebite alo abatama OK. Alors batu wana lo bachoka bato ye jeune wana azana actualité asali kabal moko ya idéologie ya mamba visa comme dit c'est muto wa sampayo na âge ya sampayo kinda déjà ayebi neni ba voyager Dubai ayebi makamuneni ya salara parce que masana za distrait amoni que tous les vieux ba occupé asali stratégie ni lokola ya za rapide asola ka mobali na esoki nanya za mobali soki mankom tazaka mpo si toyeba toloba réalité tokasara maka yo nzela France bosa na webi neti nzela France yego yemo père na ba bazata na pusu te yemo fali pusu na peso vrai exemple kocha batu omoni so na zoba na bi pusu pa mo bi kana kisasa na bata pusu mo bi ke perro yo e masa o père na ba muta pusu bana ba 50 pusu ya ko yena peso exemple a jeune oyo azoya ko baby sakiti azoya makamumu na be shebango ata pusu ya boy ezanata
siko ye aya pesa batu ba leso ya makambo visa ah boniko moto so bino makambo media on a bate makambo bino on va pas simple donc ndenga memi a mi mabatu bino moto a passe azoni ba visa ke moto ma passe est-ce que ya cause de visa ye benda cause de visa na chiki na bango ti atanga na chiki ala sabso ba chiki ba lokuta to ebe ko longote ye mutaluka actualité fa ke filmer ko na ya soni mamandenga ba star on mo classe té moi classe a buzo ba bazu jeune mo ba pese $200 moi classe a jaro ça moi la pena yo ba te ba kambo ko ngone bo pese ba kongo makambo mo moi na Congo moi na Kisasa moi na chiki ya jaro wana wana ya koka wana ya bango kaza kotanga te ko kotanga te papa koka to ebi makambo ba koka to ebi ba chika ma yo za na mona kasa mona chika koka te za na monte uza na ete alors si bon mote adi aina mambo ki tsazo bebi sanga ba génération pour fitira ma musique ete pour jeune aina mambo ko boye aye akangi pour mambo visa na ero kanga pe si bokena ngope anesili ki sa soka la visa ki sa soka la visa moi dans le miseli wose kwa ba visa le miseli bawazokuwa na bisaka yo bamentalité na bango ba idéologie la biso ke non azaka intello intelligent skoye la sake non azaka pinda maman na vrai soba répétez ça maman vrai soba na asina yetia mema kitira pays vi na ye wana ba États-Unis azwa visa ndi pour le falia comme azwa ba visa o mote bombuli ba yo boite na so ke non bato bazaka ba prête ti le ba sika ba prête ka winga. Ok. Isaka winga. Jibalo barate. Ve kofi azolo bate. Oui, azolo bate batutu papa ninye. Alors, soki ye succès ou bembongo ou bien koza camarade mako. Sozo commissaire poli. Masana. Succès silaka. Obi que succès sila. Manda kutu. Na ka nelete tolo ba réalité za naturel nenge nzamba sala mokili. Et loko oyo kotika laka libela ezaka mupepe na moi. Mutu déjà ne to vivre mais ce to botami fokufa sko yebe nenga zana akokufa succès et que si la mutu papa to zana ba prêtre batuku ba banda ba musique bazate tilelo mais histoire na bango zali alors pourquoi eloko moko boezala yo ozolinga batu bandima biloko wana te oyena idéologie moko boye soye o manquait vieux au poyo tamso za ba pantalon belé tota mususu yo somo wanda tota musu yo côté mo na Paris ba ce piano on a ba relation makasi yo komi ko manquer éducation musicale ezate na Congo pour na jeune wala fali impoli ko manquer batu ko ba réalisation ya batu o ba sala déjà bango za ka fo ya yeza ka vri alors mutane na Congo mutoro na bendoson azoba ke non desana fali apesika visa afo papa fali lekina papa bango kasi yango te yango bato bakabaka basi na bango ndako akabimbo sina ndako pota mususu bana problème ya fufu ou bana problème tant mususu ya déplacement na problème ya kolala c'est wasu mutu to bota ma bandako ezala te batu ne lenzamba créer mutu ba parler za te nzamba créer bandako te mutu ne faut penser que non lenzamba zo beti zambula ayebi que non mbula tango ebeta na lugelo mo bena sala na penser que non na ola la pole mbula kita na polate. OK. Continue. Je n'en ai beno to zali na free Toi na free sida banini alinga non nanu mwasi pour moi raza incapable a maman na free soba to zali na free sida bomisa mwasi ya batu aiba na mbongo akima kenda lubumbashi kenda kisa tatine et puis d'autres n'azana ben no bika to kanela oh yo to kanela ko na jobu bomisa ser awa oyuta soki ba wapi ba pesa na bulo sekizo koma ça sécuriser na free sida o sai sekizo kelinga ser na biso azoboko la yo na ndaku na mboka on parler na za difficile alors ba pesa na musala na biso basaiwa na biso basaiwa basaka na fuisi to peso bulo oyibi mbongo ya ser na biso okenango obeta ya obeta okima na mbongo na ser wana kufa epi to kanela ko le visa rebimbo ki pasi te visa to yi pasi te to expliquer monde tie ba ke non bato ba be sensé na bato ba na ba bazaba ba penser o ba bebi sa culture a continuer ba vie sociale na ki musique na beta ya papa wemba et simbate
aluka la vie na ye normal ya musical azwa te aya kosasera bato abomisa ye akufa akima na mbongo ti lubumbashi tina seke tuvana kisasa kuna. Alors c'est Fally aoyo lo mambo Fally a bien ngana kama Fally ça non ba golo ba makamune a bien na Kongoti pour la ça mama azo sa le logo te malamu logo ya malamu o yazo sa ya ka ili bat mamba kipede o ministre na bino lelo o ba che aso et puis boye na kisasa tant biso to no ba yeno kipede abete deux fois abete ba to silika. Alors yi ayeli batu na game politesse ayeli batu obote mikola komo kima batu na eba finga batia ayeli batu déjà visa na baba na ba classe ba koka na batu mo mituse neni ya komo expliquer bango po bala kisaka na media po na concert. Alors stratégie ozo na aziba tutu o ba censé ba joka ba sengi ba sapayo aze censé tamuta munene lo nezana combien de fois o ya kumisa wenge na jibe akumisa na ba wenge kabwani allez lelo ya expliquer batu ke no Fally azananyo ya komo expliquer batu Fally azananyo na quartier na terre Fally faut jeune mo na musique azo na musique na ye mo boye pona ko mankaka batu na batu basala makambo oyo kelelo lelo etikala allez ba expliquer batu ke no ye total taka musique na ye pa beti 3 rina ya ngwana iloko batu bosse bilana. Oui, mais chose à rien na vie. Et ça na minute na musique ezalaka te. Vous comprenez? Na minute na musique ate. Yesa na minute loni osa. Visa. Qu'est-ce que vous avez? Après visa loni osa. Bordeaux. Après Bordeaux. Au moto calé non. Si comme vous biso makama musique le premier azarate, le chef azarate, mutu pas zaradanza zati. Et ça que non so kuta na parcours mo. Bon, mutu so azu le premier na chika le ba na chika na maele. Kozumo atambrima. Alors ati go mbriye biso. Asala musique. Faut je pas menga kasa bo ko féliciter Fally. Et non ni wa yena go féliciter. Mais ma bato va gena poto kala. On la poto pesa ba visa. Bato va gena poto. Bato va gena poto sika bazaka. Bato ça va venir na po Congo ba sampayo. Ba Montana kamenga. Montana azamudasike. Soki ayebi ndenge ni baluka ba visa te. Ake kosenga masa wana apesa visa basa visa collectif le rôle yé azopesa bango ba visa munyongo musique kochaka ba mondana te na mama musique de ba kufa bantera bango soki ba luka visa ba koki ko luka ba visa te na banenge bango bazoluka mais faut na yé ngapela ko zo visa ba ibna ngote nenge nini ngazo lo visa na tinne susu les réseaux sociaux ocha oloba neti mutu lokola mutu apesa kana libumu na avion na joka Yé comment a reçu les missions aux visa batu pe bakoyi bade bakoyi bana makopeta batu wana mabendo son lokola kaka jeune wana azeli bino visa yango ezotina bino bolega la sortie médiatique et puis batu na ye abasoki ba wario so bilo bolo bageno net merci la jomo baza koko ba koko wario azem merci ya go spika batu te soki papa na bango be papa na bino maman na bino ba yebi ndenge nini musique akonge bana mike ba tala biso ofinga te na loyi ba fingi te ki imbécile za injite et ça ba expliquer mutu azola na penser moko ya ba imbécile que ozolo beloko moko be se ba vérifier na nenga normal pe na mona na kata pala wa yeno mutu ona pas imbécile. Comment koya refukama yo mutu moko be soit disant koko ya ba wario o banda expliquer ba truc no fukama zo ba yeno faire JB papa we masoki na ba excusez-moi pour la vie beaucoup na ba kofi na ba musicien nyoso o bazali bakende basenga Fally pardon apesa bango ba visa papa wa problème a mutu to na besoin physique na musique wana alors star na bino beaucoup misaka o soki sexe double wana le rôle yé azoa na musique ya Congo et comme musique visa ko musique visa po ya na maramu batu ba boule sur musique te batu ba boule fala boule basala na eso basala wana cha ini obi ba Bordeaux se fala boule basala na ye ya ko ya ka boule se batu te we abengi ba sampayo ba seri ba kamenga ba joka après la seri ba zela mo de joka c'est l'émission au moins déjà nanyo sa lobby ce qui bendo son no abo masera bato et si kala tinda sous Montana ce Montana c'est émission de la beau télévision répétez ça ce Montana c'est l'émission de na sampayo ba beau télé ba visa parce que Montana ngona pi boya olege la TV que yé a aidé bato a aidé
famille na ye moko tu ndenge eza wana ba problème ino ya kolia fufu bana ba problème ba pantalon aide bango te akede nde kozela mutu nde vide aide aide eza aide ye moko zokoka kokende te koremplir makambo lasu mais Montana Kamé ngala su français pe ko compliqué te Montana tanga ti atanga ekona za côté na éviter mais na oka tanga oyoka momo te ko oloma yo atanga neti ben no sana tanga côté to yongo ba tanga so batanga te ti papa ebo be ko la Congo ekufa ezala ka ti lelo ataba ko la kisa ko la tanga ti papa moni na ma media baba musicien ba artiste o tout bazaka na freestyle jeune gutu ya eke baboma ye ana mboko aza star baya balila nekola tanga biso tout le monde alors siko soki yo musicien ozolakisa ko otanga te seki mbuka ya mabe bekola ngo te ezaka mabe siko makambo oyo ezosala ke no bachaine wana tundeza baba incapable même ya kobimisa passeport na bango bazokoka kokende te na ambassade po bazwa visa ya bango moko po basala déplacement na bango longue distance ya bango moko ya voyage bazokoka te mpo na jeune moko boye akomoluka taka ya komosa système moko non biro na ye lukele tous les bamusiciens oyo ya kala oyo bavisa ezo compliqué bango azwela bango bavisa epuis bapesaka $1000 bapesaka moyo kasi bapesaka ofele eza fele te eza papa ye akopesaka tofele ye akopesa pena bato ele kofeli kosa ele bango baza wana bendo bapesi mbongo joka apesi mbongo Montana apesi mbongo bato zotanga bapesi bala mutu moko te azwa visa ofeli asaka te. Voilà, nous sommes arrivés presque à la fin. Message Zani Naba Ndeko, Batala Bisso, Batala Rayo à chaque moment. Dieu par vérité. Message Zani. Ah, message venait pour moi qui a pris un nom bien dit. Problème dans un message à 10 orchestre soit F-Rwandais. Il y a un nom qui a Makasi, il y a 10 Makasi. Il y a un rebelle musical. Il y a une idéologie non, à effacer le mot bizarre, mais c'est impossible. Bisso Wingi Tozali. Alors, respect n'a qu'un polité soit zolinga plaqué. Pour un mot zolinga soit. Ce biso to salina émission te iswa. Ya un mot to sa émission to ninga to longolang. Alors, système wana zolinga ya na musique na Congo. Et kosimbate alors ba negona na ba musique. Aena désespoir mo benafiti o izoya na sima. Et boulega musique eza visa, musique ya kipede. Musique eza fo ozala na masa mako musique eza ka fo ozala na boxer ba leka soki ne ozaba ba masa ba botanga ba chika ba koka yazo ba musique ba nengwa parce na Congo musique nengwa ezala te alors to senga na bazaiwa open na ba bazaiwa solo po zaiwa ezali mo Congo muluba muswahili mutetela yango to benga zaiwa zaiwa ezate ka ke no fubuta makini po kozala congolais fo zala muluba Moussoaïli, Mokongo, Moutete, là, tout le monde, il y a un sali ensemble, de Benga et notre Zaba Congolais. Alors, Moutoumou, la musique, ils sont la musique, il y a comme manqué ma vie, qui est impolitesse sa musique, qu'on a un moment, aux anomaux moyens, aux olinga, Batouba Begio, Naneto, anglais, Arabon de la Rayo, pour Nayosa et la musique, en Néo, la Congolaise. Voilà. Merci beaucoup, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin. Vous pouvez un beau d'été? Oh, grand poète Lionel Mila, souci. Maestro, Jojo à l'Italie, Maître Gava, Maître Gao, toujours Maître Gao. Gino Sos, Alélie. Voilà, merci beaucoup, notre supérieur. Ndengo Zara qui n'a émission la Bisso, en tout cas, dis la vérité, merci beaucoup. Mesdames et messieurs, merci beaucoup, chers téléspectateurs. Donc, comme la Souka, l'émission la Bisso, Oyo, vérité, plus, Oyo, Batubaya, na Jeep Yarando. Jeep ya vérité, Yakawa, Soro s'abonner, tous en rata foot du sud, on a rata foot du sud, le côté Zaraté. Vérité, la vérité, na rata émission Oyo. S'abonner rapidement, s'abonner en unité, aimer partager, au salabiso bien mingi. Vesele di bon voir ensemble Firenze le sale maman Miminduma Cap Swag l'artiste. Bon s'abonner, partager, commenter, bah j'aime mon salabiso bien. Kimia on va botter mon bino. Angangana koma konyo koma ngana koma kosambwe sanzoto anga mobali kitoko boye na koma mongamba ya bato. Oza bezuta ba film abia. Boko s'abonner na Kine France TV.
Donc excellence, 3 fois 5 excellence dans Moussala quoi. Ndemaka chaîne moko ya kanda. Aïe aïe aïe. Balobi biso toloba mingi te. Moussala ndemaka. Donc pour s'abonner à King France TV, pour s'abonner pour voir les infos de ba bongona ba ya sur mobile de la vidéo makambo ya. Abonnez massivement la chaîne France King TV et pas Yannick Wengebe. Yannick Wengebe donc doit s'abonner kuna boyoka masolo puis ya politique, masolo ya Congo, masolo ndenge Congo zonge pas ba congolais. Yannick Wenge yonde makambo. King France Télévision ndemaka. Moussala ndemaka.